Nzambo benganga trop jeune. Nzambo benganga trop jeune. Biloko ezobima na mboka bashimboki ashikata. Na suis chance à komela ngote. Yaya, son otala modèle obino bo vivre. Na oyebisa même Nzambe revoir. Nazonga nanu okobenga na mikolo po ezoya. Je pense que yango omoni déjà na ocha santé o yote. Mon frère. O yote. Yo ngo sakana ngai. Na niveau musical. Voilà. Na musique ya Congo. Na rumba congolaise. Kabose. Na yebaka te mutu ni nango apesa mbu akanda. Yo kozala mbu akanda. Ah! Musique ni. Nyauna buto za kolela nya. Bato bakanisi esprit mabe. Nzoka za kolela. Sheri na yabu akisiye. Nyao. 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 Wana nzembu. Kabose. Ozala epai ya mwana mobalo nani oyo azalaka lokola mwaso nani ya kitoko ya pembo mwana mobalo papa Defao Big Star Defao pekisa Kabose amour scolaire amour ya bana totanga na mikana chérie je t'aime tolata pete ya alliance papa na ebi miziki makasi ndekolokai Kabose osale loko te na mboka oyo abeta zakala ah papa zakala essayer bana ah yo bina ngote zele ah tala bazakala wana za biloko mikie tala Jésus de nuance ayembisi batu alelisi batu atangisi batu maya misu Matika songo Kasongo machi Matika songo Bon Hé garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite, 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 vite chez Matika Songo TV. Chenia, Ngouya, Ngouya, Ngouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Hein? Aïe. Merci chers internautes, merci, bienvenue dans votre émission Star à l'horizon, votre émission qui vous ressemble. Dans cette émission on parle de tout sauf rien, bel et bien moi Matika Songo Kaskas, comme Tia Doudou ça, mon colonie se font comme Mozalisi, donc comme c'est Mozalisi parce que je crée ce monde ici, à travers moi maintenant là il y a beaucoup de gens qui travaillent, beaucoup de gens on a PCP Makambo Batebele, na internet, YouTube. Babi Mozalisi idéologie mikolo yo swani na mutu kofinga ete babambi eloko kofinga ete oba botoli yo mobali kofinga ete yebisa ekaka omoni yo sata zokosa yo aochone erreur debise kaka sata zokosa yo azochone erreur po soko ken ba elwana zonga toujours na ba erreur na ba toucha na mambo ebele. Dans cette émission on reçoit le pasteur évêque l'ité ya Kanda. Comment l'ité ya Kanda tu dis que na Bethléem nkolo akotaka pe azora mwana nzete apanzaka na systématique na kata Jérusalem yango ya benga l'ité ya Kanda to l'ité yango faut ezala l'ité yo ekotaka bato na kati ya motema édifié certifié pesi bato tu bola mo poto kota bokonzi ya likolo. Dans cette émission, je salue Clarisse Wechi, je salue Aïcha Koko Baïcha, je salue Bijou Afou Mateso, je te salue Laetitia Pouya, je te salue Chic, Chic de Moutou de moi de 4, je te dis aussi bonjour, Merim Baté, Pichopacha Sotal Konko en Norvège, Bino Nyon Sobolingaranga, Amédé Mackenzie, Sandra Maya, Satazoko Sayo, Aochon RR. Nechapindi, sans oublier Gauthier Mascotte. Il y a Gauthier Mascotte. Sans plus tarder, je dis bonjour à évêque ou pasteur. Parce que l'autre fois tu étais pasteur.
Maintenant, combien avec? Oui, effectivement. Bonjour Nayo. Papa Nabiso Mati Kasongo. Bonjour Tope Mbote na ba nyonso. Bazwami na batangu ya boye na pokwa tope na midi tope na butu. O bazwi lisusu ngolu ya kolanda biso na batangu ya boye. Tika Nzambe tata apambola bino. Nazalaki pasteur. Kasi kosalela Nzambe kitoko. Nde Nzamba lobi ete moya tika nga bongo ezate. Nde amatisi ngai. Bisika amatisi ngai. Nzambe olali olamuki oloti te. Ngai te. Bangonde balala balamuki bami matisi. Ngai mokeli na nyonso. Mosungi na kokamo. Yende mutu amatisi ngai. Bisika onga na mati soki olingi o découvrir yango. Kaka na église oyo sambelaka. Na tindo na église mususu te. Bondela Nzambe. Soki eza Nzambe ya modeli nini ya lilana ya bikeko ya modeli na yo oyo lingaka soki ye kankari ya wapi. Soki alobelaka yo tuna ye vina ngai. Mon frère, okozwa confirmation que nga naza mosala Nzambe ya solo. Toza tokomi na ba doute na bino parce que babili lala moko bebisa malala nyonso bino nyonso to momona bokomi ndenge moko botimbela kopo zo fente ko chabana bat maboko kopo na yo yango na posa ka bibende na ma lobi nango yo mo yebi ba chetemba ba yebi bino bokoma kokima ba boîte bosala ba boîte na ba palais na bino okokota na ndako ya pasteur okomona moi ba na kata salon banini omona pe moi ape na moi bistrot na emo bomona whisky banini ba tout ça là banini quoi dans la soirée moi beta. Oui, effectivement, batwa modèle wana baza ebele. Nengo lobi ete lilala moko ya kopola e bebisa nyonso ya bien. Tope malala ya kopola ya bien pe soki eza na kati effectivement fwe beba tope afingama. Lolenge nga nazo fingama lelo eza na volonté na ngai te. Eza bakulutu tope bayaya na biso. Soko ki na kati ya Bible oko comprendre que Caïn na Abel mutu abandaki buzobe eza bobele yaya. Même tina makamwa Nzambe bato bazoboma biso na makamwa Nzambe eza bayaya. Bayaya bakomi même tina niveau ya koloba mabe po na biso po batu bayi na biso. Kasi lelo otozali oui il faut tout nanga question po ezali kambu o ezwi biso ngolo vondaka na kati ya mai nyama nyonso ya kati ya mai soka zobela fo baninga na yeba yeba lokola ba kolegi oya ngai to pe ba yaya basali ba buzoba ndezo lata pe biso baleki kasi kanga dati ya lelo naza mosele Nzambe ya photocopie te po tata za mutu munene balobi te mwano aza mobima tata na ye a remplacer tata naza mosele Nzambe ya kodefa te nalala pe te na lamuki nakomi mosala Nzambe okomandeni ele olinga na tuno yango wana oui toyebi ke bato bazaka mo balandela yango ba théologie nde bolobaka to eza vision Nzambe apesi olali na buto loti vraiment que pasta vraiment réalité ya kandepi eza quelque chose en dévolé. Cela veut dire okoma ndenge nini eza vision ya Nzambe to okotisa courage to otangela yango nde bakendaka ba formation to yo moko ndongo zano comprendre kaka ke ngai na réalité ya kanda bato bazokende bongana ya moi réalité ya moko po jusqu'à maintenant toyebi ke Matthieu yo pesaka biso eza Matthieu ya moko ekoyaka na bapiso ekoyaka na fin. OK. Yo comment c'est la biso avant. Moi dès que oui. Ah. Te. Na yamba nanga pe ba tutope ba journaliste ba yamba ngai na mono so toucher ba point moko essentiel. Na sepeli ne loko moko lobi Matthieu o ekoya na mikolo ezo te yango lelo na avance. Voilà. Effectivement nengo lobi
ezalaki mateya oyo eteya malelo te kasi ebimi na pression mpo mabe ekoti mingi esengeli mateya wana eyambala moko mpo eya kotya soin na makambo ya nzambe landa ezala sentiment te ezala te na lali na ntongo nakomi mosali ya nzambe mon frère naoyebisa okanga date ya lelo nayebisaka nzambe obenganga trop jeune nzambe obenganga trop jeune biloko ezobima na mboka bashimboki ya shikata nazwi chance ya komela yango te yaya so naotala modele obino boovivre naoyebisa meme nzambe revoir nazonga nanu okobenganga na mikolo oyo ezoya mon frère shikata ebima déjà nga nazwi chance ya komela yango te shimoki moko mpa monene bima na nkombo ya shisha voilà ndeko na ngai nazwi chance ya komela yango te nayebisaka nzambe mon frère na jeune loko ayo nakolata mpe taille base nakolata mpe coupe na tie mpe bodisamite okosala yango mais le cœur te motema nde eza ya nzambe nakokoka lisusu kosala yango te mpo ntango tozwi vision nzambe apesi nga vision alobaki ete okoki kozwa vision mais esengeli ozala enseigné nde tokendaki mpe na bacours pastoral nake kotanga na théologie ozolanda avant natanga théologie na bandaki na criminologie landanga na bokebi yo pasteur andeni olokende na théologie okende na criminologie oyaki na ndenge ya kokanga bapasta nzambe ayebaki pourquoi alobaki avokende na théologie banda na criminologie mon frère voilà pourquoi nazo lancer message je suis opposant de toutes les religions du Congo pour na kati ya criminologie nayebi ndenge ya kokotela pasteur azosala buzoba mpe kobeta ye masasi landanga na bokebi on continue cette émission landanga na bokebi ndeko na ngai nazo profiter nazo na ngai mateya nzambe aza nzambe ya nini po alobi te verset suka ngone nani Apocalypse, voilà. Au lieu de l'Apocalypse, on a l'Apocalypse. Apocalypse. Voilà, Apocalypse. La question qu'on a posée, c'est un jour, pour comment Moussa Nzambe a lire na omo na yo. Pourquoi vous allez évangéliste? Effectivement, motema mukuso yo zanango yango ngape na zanango. Kasi Nzamba zo batila. Voilà. Na ko bete ba basali buzoba. Ba basali te moyena toucher bango ezate. Abandi na criminologie mon frère. Ngai makamwa nzambe lananga bien. Naloba sikoyo hein. Voilà. Pour toucher biloko et permettre ngana sa na loba. OK. Mon frère. Ngana mboka oyo natangi na Ista Mushetu. Landa. Nasali désordre ya niveau moko ya vie mon frère. Oyebi à l'époque na Mushetu. Bozala na kokanga kikalungu. Bokangi kikalungu. Botikeli ka chauffeur place ka mutu ezomona. Kotana nyo sezi pas. Mon frère ngana sala ngo. Tango to yeme mi Mushetu sika. Esengeli ba obléir biso na bayaya o bayaki liboso. Mon frère, nga ba dessiner langa mwasi na mire. Balobi lala mwasi wana. Limisanga pona terme. Voilà. Na obete lo siko le passé na ngai, o comprendre que nzamba zwanga wapi. Bakuluto tokutaki na Ista fo ba obléir ngai pona côté esprit. Ba dessiner mwasi na mire. Balobi mwasi ye wana sala nini? Matela ye. Ekeko nini boko sala na ye. Mon frère, nganengo moninga bo wana ba témoignage na opesa yo. Na sali box, na sali catch, na sali full contact, na sali jujuju. Ça dit nzambe déjà ba neko préparer nga po ebaki ete un jour ekoki pe ko yindela ngai. Yango ozaka toujours sozote ozana ba effet mo ba acte mo ba pomba ya oui. Et puis ngande na bo na suka mission na zo banga po ba agissement na yo au monte air moto ko tabon na za ko la nana ko l'émission en tout cas s'il vous plaît hein
s'il vous plaît, émission. Ok. Pas de problème, ne me touche pas, émission. Kabila le père a eu 96. Voilà. Tant que Kabila le père a continué à lancer un message. Nana pour ça, il y a ma volonté, le salaire combien? $100. Tant qu'on a eu $100, mato et bête à gagner 4 seni et bêti. Mbang na kadogo. Na sa première promotion. Naba Mamadou Ndala. Mon frère, son abina bête à massa sur le badadi bandela massa sur bêtiango kitoko. Daddy. Mon frère, na simbi kisi oti okufa oti kolo simba ngoti. Je suis premier fils ya mort. Tina sambe toi papa. Nana kota na lala. Wana na oyebisa yo. Non, bah témoignage. Na niveau ambiance, mon frère osa na ambiance te. Ngai na botola meni ba soda FARDC basi. Siko yoko civil. Na botolo mwasi pona zwa nini. Ozomona. C'est-à-dire tangu ngonga na nge kokaki zamba lobi o sali na mokile sali nini ekoki. Na bengi yo siko kota ni langa na ngai. C'est-à-dire naza o na ko pengwa te po mon frère. Bon, to ke non expérience. Yo so moi sandundu bando botama. Tenam te. To ke une expérience. O kopone siko za mwana mukena bolingo. Tala ndeko na ngai. Ah ngai kokwaisha. To ke une expérience. To ke une expérience. Yo so moi sa piki me. On doit écouter na bango wapi. Ah, nzambe na ngai. Écouter na mosa piki me wapi. Eza ba circonstance nzambe ne mutabane ko tambusa ngai pona ke no kuta na bango. Mon frère, nazwa appel ou te pa nzambe. Nzambe ko benga ngai na sali vision abengi ngape jeune. A comprendre qui était modèle mboke zo kendele soki na tindili te akanda te mboke ke na kokufa église ko beba nde lelo nga na ye na appel nzambe nde na ke siko kotanga théologie ozolanda pona maîtriser lisusu ma commune nzambe bien pona enseigner lisu libota na nzambe davantage na mboka oyo je suis serviteur de Dieu même ate ba serviteur o lukuta o bazaka so bavandi balobi te tonto oyo aza pena mosali ya nzambe yawe nzambe tata apambola bino mpona kobika témoignage esika nini oyo nzambe alekisa ngai. Merci beaucoup à toi, Pasteur Lité Akana. Mais avant plutôt, na question Moussoussou. Mais il y a un certain temps, un certain moment où Lité Akanda Bimi, avant Yobima Yagina Moutouma Bima déjà Lité a pété. Pasteur John, vous comprenez comment parce que il y a pas prédication et ça quoi encourager, ba fainéant, ba nini ba tubaluka mayo, maté na eza muto ayibi fo bokanga ya kende. Oui. Effectivement, là vous avez raison. Ngai na ya pona religion. Ye aye pona ko encourager. Ko encourager baninga eza mabete. Po ba leka na volte po mutu ayiba te esengeli ko encourager ye pona crise o eza na mboka et soutenir ye na niveau ya lipa na niveau ko lia po ba goigoi ba komi trou na mokili. Ngai na ya pona pongani na zabo naza même likolo na ye soki ya BBC nga mutu na kozongise na nzela toza niveau par niveau ye na makambo nzambe aza mwana ngandi naza mukolo na nzambe mwana zaka na mukolo papa mesira bonzambe fo yebaka eza na batu mususu mesir na ye eza na sakombi mususu eza na ekolo mususu eza na cantine mususu eza na bassin mususu eza ebale Trovio za na mesir ni nga naza na ebale basendi biso pokwa mai biso topesi bango ebale liziba nga naza na niveau balisi yango bozotsholaka pamba selu na yo moko ozotshola nakotshola te papa yo po ndire année aussi ça te ozamba problème très sérieux année oyo okende nakende wapi oyo okende yo kanza rosa intouchable mon frère natake take oza libre te natake siko take omoni ngai naza mosali ya nzambe kokende boloko eza mabe te na touche politique te po basali ya nzambe nyonso bazotouche politique
nga mutu napekisaka bango napekisaka bango plusieurs fois nga mutu napekisa papa Denis Lesi ayoka te alobi nzambe mutu atindi ye na nga mutu napekisa ozolanda o nani papa o nani o yakala o bakangaka kala mingi kalo nani papa Coutinho nga mutu napekisa ye papa Coutinho kutu na memela ina CD na keko tikela ye na biyo kaka CD o ngai mutu na ye liyo ya luambo bapekisaka moto likambo mbala moko mpo ayeba likambo azali kosala ye bapekisaka moto likambo na ntina ye soki aboyi botika ye ameka nzoto e mama oo eglise pasi o mama oo politiki pasi o mama oo Voilà, c'est le pasteur l'été à Kanda. Continue, bimisa. Tout ça, on a besoin de la vérité. Bateau yo pekisa ki na makambo yo lingaka te salama. Na baki na mosali ya Nzambe. Mosala na ah papa, mon frère ozonga mabe. Limbesa. Wana na ebiso sko ozonga mabe. Mais na lobi. Bon ça va. Ngana to sa maboke ngalie mate aw. Ngana mosali ya Nzambe. Bon mosala Nzambe ozemba ndeko. Te kozonga politicien te. Nazio politicien. Kozonga n'importe qui te. Non, nazio n'importe qui te. Mon frère. Nazio n'importe qui te. To mekana na makofi. Te. To bato azotala biso. Nazo peso respect, yo pepe sanga respect za mosala. Te banga mosala na Nzambe. To silisa. Napekisi aboyi koyoka. Napekisi aboyi koyoka. Église boyoka siko mateya. Naboyi ki fanatisme na kati église. Naboyi tribalisme na kati église. Kabola ba protocole. Tala biloko ezoleka. Ah! Nzambe na ngai. Ki fanatisme kotiti na prison ya makala. Mutu akoti boloko me bakomi kobeta ye. Tala niveau. Tozokende wapi? Mutu bakangi ye déjà. Mais bakomi na kobeta ye kaka na kati ya boloko place aza. Ah! Masaro. Sika molimo ne pe manaki? Na kimia. Ndozo mona papa. Ngana lobaka mais ozomona oyebisinga kala te pozo sanini ozokende. Nazongi na question na yo. Ah! Na moni suyo depuis bandek ba suyo pena. Suyo. Suinga. Ekosuana motema mama. Nakobomba nakoyebisa voisin te. Ya komona ngande malanda ya bolingwe. Ata ba distance ba kilometre motema eza na facilité. Yakomona mama. Ah! Okomona ngope. Mon frère, omoni boloko. Sona okota boloko nzamba zwa lokumu. Ezamba liboso te na kota boloko. Ba Pierre ba kota. Mosa landa te. Totanga makomi hein. Wana nazomona Pierre. Acte na mukana acte. Chapitre 12 verset nango 5 kino na 10. Akotaki boloko. Wana landa siko boloko ya mosali ya Nzambe. Wana nazomona nani? Daniel na libulu ya bankosi. Daniel chapitre 6 verset na yango 16 kino na 28. Wana nazomona lisusu nani? Nazomona Meshak, Abednego, Shadrach. Babwaki bango na libulu ya moto. Ngana mosali ya Nzambe, mon frère. Boloko na ngai na kotinda peuple de Dieu ba marcher te. Secret ya batata oyo ezalaki losambo. Nzambo tindela ngaka munduki moko yango. Ata nazalaka na fort desi na récupérer minduki na ngate l'état botola. Munduki opesa ngai yango yo. Mon frère, mbala liboso te soki na okota boloko ezamba liboso te na kota boloko.
nalia mvungule ya kotokisa ba liboso te na okota bo ba liboso te na okota bo place siko nayeba mosali ya nzambe na makambo etali boloko mon frère ozoyeba à l'époque boloko ebukanaka oyebi nani abukango te na tuni yo oyebi nani abuka boloko yebisa biso nga mutu abuka boloko na nzela losambo losambo ebuka boloko lokola mira ya Jericho papa nga so nakoti boloko bolala pongi ya babebe na abimaka na losambo kasi faut ko respecter bakonzi boloko ezelo famille pauvre otyaka na boloko pozwa nini otika biloko wana papa bila musu na oloba ngana melaki avant na yawa ya ntina poser question ozolela de ba pasi et sûr nzo mama na nga za pauvre aya kolela na porte ya boloko eza kitoko te bakonzi totya na se ya Moïse Mbiye boma ya Kizia boma ya mukuna boye azokanela nga soki abimi mutu ya liboso okanisa eza ngai nde ozomona biloko nyonso na conscience nzambe apesi fo koyeba koboma tande omikitisi te papa wana baza mikolo komanke mikolo be na télévision mpo na nini mama kwiti esili fo na se corriger mabe na ngai merci beaucoup na comprendre que nde balobaka bato babangaka prison eza ya solo bo basala nango te tande mosala ya nzambe akiti aleli ababi bolinga bosali mabe mpo bozwa nini Satan zokosa yo aochaner okende. Merci beaucoup. L'ité à Kanda, ça arrive aussi à part ba prai outi prai ozongi palo vandi otala PTV otala pe ba musique na biso bien bolo ba ya mokili. Ça arrive aussi. Oui, mbalebele po nazala pe joueur. Na beti bale makasi na mboka. Barcelone bani ndenge zobeta. O ba vita ba imana ngai malgré baton et les cas qui ba problème ba vie le bail ba dimnaki Robin le bac qui a l'équipe faire na ba vie 13 millions tout ça me faire Alexis Bokasité na acoustique wa Notalian. Oui, effectivement Nathalie yango surtout na nzembo ya kaju d'écologue Nathalie yango oyebi na titre papa omoni ngai ba wana na obonwanité la nana betelo musique papa benda caméra tala cicatrice oyo benda caméra bien oyebi banani basokisanga kutu na loba na nzambe na longola ta bakombo na nango komo na ngeko maga piana mon frère ngana jibe bona nena Noël nini tudiaka liboso tukula ta bilamba ya sika tukudi ya toto tubeta kano bonane Janete bombole mayele masilinga na komisoba na lelaka yo uye bon côté wana lokola na zui moins ça sikate moyen na tanga kombo ezate olobi na bi côté wana pona nzembo wana tozozonga studio photo longola kombo totia siko mwasi ya sika o tokobala Daida ozomona komba mwana tokotia kombo ya mwana nde a hérité kombo wana ozo comprendre mais soki pe tozwi ata mwasi mosusu tokokotia pata kombo ya Aisha okoko na nzembo wana Aisha Benson aloba nde yango wana naza penza papa okobetela nga lisolo ya musique congolaise tout le monde fait la bête acoustique tout le monde a bossé par bête acoustique na boaki ba fleur et pas ya Jésus de Nuance Ferregola le padre moto ya Yambo oyebi na ba kombo na bango Jésus de Nuance Ferregola le padre moto ya Yambo na boaki lio ba fleur acoustique
eza domaine na yo nyonso po nga na misiki chrétienne eza te nga na kati église na nga misiki nyonso banzembo Jésus de Nias ayembi tala sima zonga moto esalaka nga bien nazoyoka mate eza na kati papa nasepeli na concurrence ote landa na niveau musical nalinga koloba bilobela te na niveau musical na musique ya Congo na rumba congolaise kabose nayebaka te mutu nini nango apesa mbu akanda yo kozala mbu akanda misiki nini nyau na butu aza kolela nia bato bakanisi esprit mabe nzoka aza kolela sheri na yabwakisi ye nyau wana nzembo kabose totika bavanti betela Jésus de Nias maboko bwakele ba fleur na oyo bongi na ye papa poye mtaya na ye fere mtazwa landa te na beta siko lisolo fobino boye ba kabose ozala epai ya mwana mobalo nani oyo azalaka lokola mwaso nani wa kitoko ya pembo mwana mobalo papa Defao big star Defao pekisa kabose amour scolaire amour ya bana totanga na mikana chérie je t'aime tolata pete ya alliance papa nayebi miziki makasi ndekolobai nayebi tala otouche siko posa motema na ngai ye na défoulé papa Bilisa de naoki posa nelongo na ngai na makambo ya nzambe yango ozongana te naoki posa nelongo na ngai na makambo ya nzambe yango nakenda nga baboite nekotela esika Jésus de Nias azoyemba acoustique Defao pardon papa Leblanc papa Defao pekisa kabose yo ntango ozalaki epa Defao toyebaka ote na mboka ngokutu nazotuna villageois oyo awuti wapi papa omoni nga na mboka mofe na banga mutu te kabose aza eloko te pa na ngai paster nde nini landa te évêque osala émission oteya te bon nakoki mpe kobosana mwa moke me tika na nakende yango nde naokende yango kabose osala eloko te na mboka oyo abeta zakalaka papa zakalaka eseyebana yo bina yango te zele tala bazakalaka wana eza biloko ya mikie tala Jésus de Nias ayembisi batu alelisi batu atangisi batu ma ya misu kofi azolela mpo na Jésus de Nias fere nga naloba makambo na sentiment te banda mpe nayeba yo nga no nalia mbongo na yo te eya te naoloba ngo katika naloba te naoloba likambo nga namona na misu tanke mwana mbo ya mboka nakoloba likambo te bakabose baza bana mikie na makambo ya loyembo libota soki boyebaka te boyoka ngo lelo mutu asala mpo kabose toyeba ye na vie kabose tomoni na maison mère kabose abeta Bercy kabose abeta Zénith c'est Jésus de Nias le padre moto ayambo tofingaka bifingela te papa Bible ezoloba reconnaissance même na Bible na simbi reconnaissance eleki nyonso eza na bato moko na makomi awa babelaki maladi ya maba bazalaki neuf baye komona Jésus apesi bango condition bakende komona mutu moko songolo pakala to mpe bakende kobwakama na mai moko bisika moko songolo pakala ntango bakomi babiki kaka moko ayembangu aye koremexie ye Jésus atuni ye bongo witi wana bakei wapi kabose na namona mpe place ozwa enveloppe te omemeli Jésus de Nias esengeli ozwa enveloppe omemela Jésus abatize o lisusu mpo ye nde moto asali ete mokile yeba yo mokile mona yo ingratitude ya modele bongo mpo na nini nde ozomona papa
biloko wana na lingaka ngo ata mukiete. Merci beaucoup Biloko ano lingango tamukete. Parlons de total la image momboé ba confrère na biso ba saki mission on a vu Manda chante à Komisaki Fali a bien zamuta yambo par rapport ba mission sur congolais pour le moment tout ça là, mais il y a aussi des gens au ba téléméliango ba pesango chanter bandinyango té pour na yo. Est-ce que c'est vrai ou faux que nango na musique il fallait azali numéro 1? Bon, effectivement, moyena lobela penza makambo Fali na minute oyo ezate. Pour Fali aze ko kangama na poto. Na yebite akosonga ane nini. Lan papa. Musique to beta ngo ana mboka to beta ngo libana mboka ti. Abete libana mboka bersi. Abete ki kasite papa nga mutu na prophétisa. Na loba Fali akobeta bersi bo kita bo mata. Suka na ngwa sa kini abeta ki. Landa. Manda chante aza mukolo. Aza yaya. Manda chante aza mutako sakana na yete. Malgré kokole komisi bango lokwa bato mitu ezo salate kasi azaka bobele yaya. Yaya ta mutu ezo salata azaka ga yaya. Yaya ta beli liboma azaka ka yaya. Tokoko longola titre na ya kibo yaya te. C'est le yo. C'est le yo. C'est le yo. C'est le yo scram. Pardon, c'est le yo. C'est là. Avant le bas, c'est le na signalé déjà. Aramutunanga. C'est le yo Zagamutuna yo. Effectivement, tika. Abeta Bercy. Abwaka bakri belé o yebi tobina. Nabina. Effectivement la mona. Basele ba mama sele. Banda obina makasi. Eza banzembo na consommer ngo comme il faut. Sele ba mama sele. Sele. Sele ba mama sele. Sele. Mais naza na regret. Bako imiko papa. Ngana bina même bako imiko. Naza na basede nyonso ya wera. Basede wera na ndaku na nga esila ki kaka tangu Jésus de Niesa longwe. Babindo mbalongwe. Jideta longwe. Serge Mabialo alongwe. Papa landa ngai na musicien tangu linda alongwe ona bane ko envier mingi linda na rata linda na vie na ngai ya machine robeta yo ya machine papi kakol mon frère c'est bondo muko musubo chata terrain na ezo bisayo na sir na ngai muko musubo chata terrain boyi ba pata force na ngai na force nini bomeka ngai déjà na kitate Soutane Bukao mon frère Soutane yoka omoni mutu abeli liboma ata basalisi ye basiekela mike mike tikala wapi na mutu landa ouais ozomona mutu oyo abeleki liboma biloko ya mike mike tikala na nzoto nga mpe ndenge bozomona nga awa mutu akosa bino te ata na lati toge oyo ya kimosala nzambe te naomona à l'époque nde naomela bato makila na kachi naobimisa bato michopo biloko ya mike mike mpe na nzoto ezali landa merci sele yo oyo mutu na yo ye moko alobi mutu na yo je regrette beaucoup yo za mutu oko manke manda chanti te naye ko comprendre lelo na vie tata oyo tobengaki ambassadeur de la paix azala ambassadeur ya désordre po bana nyonso oyo aboti bazozalaka baimpoli robino mundibu impoli sele yo impoli est-ce que sele yo ko manke manda chante manda selina mwana mama obotoli yanga motema ya solo à l'époque nga na obina selina sele yo nzoto mikie mulai mwindu pantalon munene sele yo totika ba black papa landa ngai sele yo na ozelo na report en Chile
Non, t'es la place yo obimela. Nzambe na ngai. Auto ya omona kete. Te, atikalo ya te bana kangama na poto. C'est ayaki azongi. Ayaki azongi. Na confinement ka on. Avant confinement. Avant confinement. Kasi makambo esalami kala te. C'est le na ozela yo. Okolakisa ngai yo muto lakisa manda miziki. To manda muto lakisa bino miziki. Vous blaguez avec les gens. Et comme nini yango. Papa. Manda za ikoni na mboko yo hein. Ba manda zomona. Il faut to le kana na RTNC. Manda pesi ngambo tabi ba sala nzamba boye bazalaki wapi. Manda leli alobi non c'est le yo. Est-ce que atalaku oko comparer na moyembi? Ah mon frère. Et puis na mboka to ebaki ba atalaku ba sa ba voyou. Oui, c'est le yo c'était voyou. Atalaku un simple animateur. Ba fait na miso butuna ba voyou ba fait non. Ah, ozomona te que via comprendre que asala ki voyou na ki atalaku. Le tika ki atalaku comment sérieux? Pour atalaku pour boire ka bien femme la ba whisky. Femme la ba diamba biloko makasi. Ozomona. Voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. On peut s'élever hein. Tout c'est sa émission. Tout télémanabicho. Nana moi un mètre pas dans là. Bon bah voilà. Oui, effectivement. On a confinement peu. Tout bon, tout ça on a confinement mais pasta. Oui oui. Et comme déplorable na mokili. Na makambo salama. Na makambo nyese comme ça na koko na poissa beaucoup bata mitro. Mambo bimé belé. Et choqué oté na makambo nyonso na makambo nyonso salaka. Mais tokomi na suka na lingaki na apprendre yango yo moko avant na 20h ya lelo mona. Na 20h à lelo. Examen d'état ndenge ozana okoti na liste bienvenue na soko okoti na YouTube obeti sex tap congolais yo pour romona na kati dans vidéo na ebimi ezobima na 20h à lelo. Mon frère ngai na édition vidéo na yo ebimi na 20h ya lelo ezobima yo moni yango basta te landa te mon frère basta te na yo moni vidéo na ngai ya mutakala te na boy to za journaliste landa to na plateau quoi to na plateau s'il vous plaît wana na ABC ba cher ami internaute wana na ABC mon frère on saka na ngai non nazo pesa te na tuno no saka na ngai na la tsango yo moko ya liboso mutakala na ngai bo pesa nga téléphone s'il vous plaît mon frère Patrick ngambe mon téléphone pesa nga mutakala na ngai na la kisayo za pesa nga téléphone na ngai Patrick mon frère ozwango wapi yo moko moni te na tuni ozwango wapi moko okomoni longi na tuni te ngai na roloba te je pense que yango omoni déjà na ocha santé o yote mon frère o yote yo ngo sakana ngai vous blaguez avec les gens vous blaguez avec les gens vous blaguez avec les gens Mati Kasongo Mati Kasongo bon. Eh garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chaîne ya Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Mati Kasongo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Mama,